ndeko grati lelo soko moni biso to telemi ezali pona ko revendiquer bato wana biso lokola yeseli biso mabe biso mpe bakolaborateur ya RTNC to telemi Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Bolingo nde memelaka biso kimia, na mobulu kelasi ezali te, na mobulu mosala ezali te, na mobulu bana bakufi nzala. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka boka mamboka malamu we, bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino. Tolingi tosala toli ya sante malamu we, bana na kelasi pona avenir ya lobi. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Tolanda ndakisa oya bakoko na biso, batonga mboka kaka na lisolo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka boka maboka malamu we, bofungola matoi na bosenga ya peple na bino. Tolingi tosala toli ya sante malamu we, bana kelasi pona avenir ya lobi. Tolanda ndakisa oya bakoko na biso, batonga mboka se na lisolo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Merci Bozali Ebele Yakolanda émission Oh le peuple d'abord présenté par votre humble serviteur Gradi Mouya. Alors lelo to ebongo to beta moi lisolo. Webi ke eloba makimingi moi nungu ezala kimingi côté ya masolo ya marché central. Alors lelo to joli bino moto azali mieux placé ya ko betela biso lisolo ya maenyo sezo le karakati ya marché central. Azali bongo ADT administrateur technique ya marché central na ende to beta moi masolo ebele na likambo etali marché central et bobo sanate. Déjà lundi, bazo déconfiné commune ya Gombe. Alors toko suka boni na likambo etali pe Zando yango toye kozula bino ndeko Gimisho wanzo yende tozobeta na lisolo ndeko Keli soki okoki ko fongolela biso caméra to meka kosola moke na ndeko Gimisho mbote na mbote na ngai boni sango ya Zando bopeto betela biso no lisolo ya sango ya Zando bopeto zotambola lolenge kani. Bon, nazo beta sango Zando bopeto sa moni biso tozali bano toyebi Zando malamu tokoli na Zando. Zando esalami na 1971 ekokisi 50 ans. Zando lelo ndenge eza boye Zando ezalaki salite, Zando ekufi mutasala Zando ezali papa maréchal Mobutu mutasala yango. Omoni biso toye na vision président de la République Félix Tshisekedi, vision na ye et mon image a tourné, tout changer image, tout changer Zando image et comme Zando moderne. Il y a un gouverneur de la ville Jean-Denis Ngobila a bâtissé pour na makomo changer Zando. Au moni Zando bazwa yango ba pesa yango na Libanais na pouvoir eleki ba pesa yango na Libanais ba signer contrat à 20 ans. Ndani yango pesa ki yango Libanais fongola ya biso. Bon muta pesa yango Libanais ali bon pouvoir ex pouvoir eleki na eleki muta signer contrat wana ali Jacques Kimbunda ou Kimbembe, les deux gouverneurs wana ba signé contrat wana, ba signé un contrat qui 25 ans Kimbuta tangoye a quitté ça on a 25 ans. Et là qui contrat moko bidon. Les ai contrat moko bidon qui ba mbongo azande kota na poche ya bato. Lelo tango na ponga yi nazali na recommandation à président de la République mutatinga na marché central. Tango atinga na marché central
Allez, gouverneur de la ville Jatiningo Belaye a économé administrateur chargé technique. Il y a un téléman à bêta CT qui Zando Fozonga Zando. Batunde bazokanisa o Zando na moment où Congo zali na mboka yali mboka moko ya mbongo. Zando zali société moko numéro 1 na Congo ko tsaka espèce. Eza na mbongo oh bana Congo bana ya Kinshasa bazobenga ngo Jekamini ya Kinshasa. Tous les jours même mbongo wana kinaka na ba poche bato. Yango to beti lelo na beta CT na telema na salisa ba papier nyonso na memela gouverneur mpe asepeli azwi pena likanisi ya malamu poto tonga Zando ndenge aliwana ndenge tozona émission na opesa yo image ya Zando moderne. Omoni Zando yo omoni Congo photo lingana mboka na biso mo ba congolais totala mboka te lelo so ba nommé un administrateur fotika ka elembo lelo soki Zando babet tango Zando gouverneur a kotonga ngo bakobeta lisolo ya tia vi mobimba ya gouverneur Jatiningo Bila ndenge sali batu bachaka na makanté tozo travailler pour na vision ya chef de l'état chef de l'état nde atoza na vision a to changer lelo soki lelo koti na boulevard moni baso de mouton ndenge zo pesa to koma quand même fier alors tout ka to bongsa mboka na biso bande na biso ya poto botika bato bazokosa bino Zando bateki na ba nigérien o Zando basali boy c'est du mensonge botika malokota ngana ndeko na bino na yebi ndenge passe tozalaki nango na poto yango tozoni to bongsa mboka to construire mboka na biso eza malamu tozwa mboka te toke nango tozwi mbongo oke nango na ambiance ce n'est pas bon il faut bina kotonga nde tolinga kolata tolakisa yango sikoyo na baevre ya bamboka na biso boza na moto aye pena étranger aye amoni ke toa na marché moko chic po Zando ekomaki millier ya bashege millier Zando kokota bo bazo omona shega mwasi azoyiba o bato bazotala bakuzu pe epai Zando yaki bakuzu babar babiloko ebele bebaki pena ndenge ezalaka yango te pesa ye mawa mingi bato bazoloba na poto biluba loba n'importe quoi ce n'est pas bon omoni bino bato tobimi na poto soki toye awa tobeta CT eza lokola okuta lupango na bino ezalaki mabe obongisi yango na ndenge bamindele na condition bamindele bazali donc quelque part tokoki koloba ndenge yo ofandi mwa mingi na poto omoni mwa bamakambo ya malamu ezali na poto nde makanisi wana oye nango mpona kotalisa yango mpe na marché central. Oui ide yango ndenge naza boye nga na mwana poto président de la République mwana poto gouverneur aza mwana poto gouverneur aza bosser président aza bosser tozolinga tobongisa image ya Zando ekoma kitoko Zando ekoma moderne nasi bato mingi bakosepela na ndenge likanisi ezali kosalema mpona Zando. Mais sikoyo likambo mpe ezopesa mwa yiki ezali likambo ya bato bakotonga Zando bozwi boboyi bandeko ya Safricom batonga yango boke kopesa yango bandeko mosusu balobi ezali ekomi kopi ya bino na bato APK likanisi yango eza ndenge nini? Safricom eza société moko ya libanais moko ya muyibi ya société moko ya muyibi ya libanais wana bapesaka bongo aya tonga bandako moko atia bamagasin mo na kati ya Zando ndeko Hasani se bon ndenge toza boye ya libanais wana baescroquer peuple congolais baescroquer peuple kinois na makambo ya Zando azwa mbongo libanais wana so tosali calcul azwa plus de 65 millions de dollars ndenge toza wana tozolanda procès na ye bazokanga lokwa ndeko ne Jamal bazokanga ye mpe barefule bazokise na mboka na bango. Mais tomonaki baimboka batambolaki kosilika bobebisi biloko na bango botumbi yango bazalaki d'accord te na likanisi wana ndenge bokangi Zando bango babokwaka bana bango wana alors bosuki wapi na likanisi yango bato mwana eza baintoxication ya Monsieur Hassan akrea basyndicat monsieur wana prépara kuna na Zando bien akrea basyndicat bachef de pavillon a créé un peu d'autorité à Moko, Balia Kambongo, pour ça ne coûte à Kambongo et Maolam. Bango Baneko, Liam Bongo, Bazoko, Tababong, ça pète, Yango Batouana, créé qui m'oboulou, mais en ce moment, Zando a fermé, parce que Yomo Oye na marché, Oyani marché à Raïtag en 24. Marché au bateau, parce que pouvoir, Baïba qui nécessité à marcher au Téba, Boma qui Yango. Yango, gouverneur de la ville, Jatiningo, Zongi, Siango, marché Zongi. Toujours Salomon biso mo ba travaux yango to sa ba travaux alors malobe le ka musala le ka maloba ni belete nde toza boye toye pona construire bande ko nango ba yebinga to bongisa mboka oyo
alors pe na opesa conseil na bana poto o bozo rêver poto boluka boya na mboka ozwata mwa terrain na yo utonga esala malamu. Mais sikoyo dire ya zando wana eza pour combien d'années ndenge tokotala pe ba maquette nango na kati ya émission dire na yango eza po esila ekozwa biso bambula boni. Bon, normalement zando dire nango ya 6 mois lokola mbongo ezali président de la République alobaki chantier moko ekozala inachevé te zando batie mbongo ebele mpo batonga yango mpo baconstruire yango mbongo pene ezali ebele mosala omoni maquette oyo ozomona wana ezali basali yango na France écoutez d'abord cher alors mosala ekosalama malamu bandeko na biso bakose retrouver na marché tozofungola gouvernement ezofungola pe ezodeconfine commune ya Gombe mokolo ya lundi siko nabino musala kuna zando kotika kaka nano ya kokangama to bakofungola yango pe ndamba bato banda bango koteka nano. Porte-parole la présidence ça lobaki ke confinement ezofungwama na Gombe mais zando kotika la fermé c'est que sengi ke babongisa ngo moni zando wana ndenge ezalaki ekomaki milimo kopesa bato ba maladi bato bazokufa salité lekaki bosoto lekaki mingi na zando yango wana zando kozala kokangama bientôt bazolancer batravaux ya marché sikoyo bamarché mpe bozotonga ndenge moko tozomona déjà bazali kotonga na wileri mpe tomonaki mosusu ezali kosalama bamarché wana ezoleka ndenge nini balobi ekomi su kanyaka mpo bato bazwa esika esengeli bapesa mwa kanyaka ezoleka ndenge nini bamarché wana eza kotongama soki batable bazopesa bamama ofele gouverneur azopesa bamama ofele eza hôtel de ville mtazotonga yango bamama bazozwa batable ofele ndenge eza wana ndenge bato wana ezali kaka bato so bakomona ke eloko ekomosalama malamu bakomi kotia bacommentaire ya lokuta bon batable bamama bazozwa bamama presque bauta na zando priorité elia tolingi tolongola mpe image bamama tika kotekaka na babalabala eza bien te. Donc soki tososoli malamu bamama nyonso bazalaka na balabala bango nde bokokotisa bango na bamarché oyo bozosala na minute oyo zando ndenge ali wana ezalaka na 29 pavillon ezokóma na 180 pavillon eza déjà place ekóma entreprise moko ya monene bamama ebele bakose retrouver na bato mpe balingi na poto mosala ezali te ozongi oye kozwa ta table no otozwa ta maison no na zando esala bien. Na bakino nyonso na bato nyonso balandi biso libanda ya mboka liloba nini oyo koyebisa bango ya motuya parce que bango nyonso bazaki kotia bobele liso likolo ya liso na kolandela makambo ya zando bateki zando basali boye liloba nini oyo koyebisa bango. Bon liloba nanga ezali na oyebisa bango botika biloba botika na lokuta po lelo na poto mututa komi politicien omoni biso baki micho tozwa chance navana na papa Tshisekedi pe navana na Félix Tshisekedi yango nde toyebi makambo tozosala toko chance tozosala ngo ki nzambe azosunga biso ya kosala wa yango bato bavani na poto botika biloba ovana obete information ya lokuta oyebi te information siri ya zando ezali ngai nde nazali administrateur ya zando lelo soki zando wana ezochange ezali ngai na memela dossier wana gouverneur accepté yango zando ezochange au gouverneur aza mwana poto président de la république mwana poto toza na vision ya président de la république tochange makambo ebele bato bavai na poto botika badistraction ya lokuta masolo ya lokuta zando ekochange oyo ezali te régime eye mpo na changement eye teke poke toyiba ndenge bato bandeko na biso baoteke koyiba basala eloko te bandeko bazoba bilobaloba na poto kobanga koya awa yango moto ezokoloba bilobaloba soki oyaka na awa bato bazoya awa na kili baza kokuta vérité bato mingi na poto totika bafamille totika bato na poto biso bacongolais tokenda poto koluka mais toloba teke totika libela tolobaki tozwa mayele toya kotonga mboka soki tozozwa mayele te totikala yango moni baretard wana ekomi so bilobaloba oloba makambo ya bilobaloba nde toza boye zando ezotongama kishasa ezochange malembe misala ezosalema ndeko Kimisho bandeko baza kobanga na kokoma lisusu na likambo ekomaki na projet ya 100 jours ya mokonzi ya mboka lolenge kani mbongo eliamaki balobi est-ce que kotonga zando
ezalaki priorité na mandat on a 5 ans ya président de la République. Est-ce que kokoma suli kamba ba million te o million boebungi siko peuple ko se retrouver quand million moko te bunga na makambo wana ezali musale ko salema batie mbongo mpo batonga zando wana musala ezando ezali soki tonga ezali visibilité ya mboka eza image étranger to ayaka aluka mona marché ndenge marché ezalaki sanité ezali scandale na soni alors mutu akoyiba te biso eya mboka na biso bato baza koyiba mbongo bazali eya mboka na bango te s'en fout aso aswine mbongo abiki na kotonga na kote na mboka na bango mais Vital Kamerhe aza mona ya Congo nalobi batutu bazoyiba mbongo balobi nabe batutu bazoyiba mbongo bazali s'en fout mais biso ya mboka na biso neti nga mama na ngai congolais papa na nga congolais mama na congolaise papa na nga congolais nakoyiba mbongo wana nakende nango wapi fo natonga navandi na poto esi nazongi mboka na nga libela nakoanvie lisusu eloko mona te alors nde naza boye nazovanda nga na ndako na ngai naza lokola poto naza na voiture na ngai na makambo na ngai naovivre nanga mpe lokola moto ane na poto eza nde tobongisa biloko ya mboka na biso ekóma na banorme oyo bato ya poto eyo ndenge mpo bamindele bazali ata biso tosali ndambu bato bakoya koremplace régime oyo un jour basala mpe lisusu malembe mindele balingaka mboka na bango yango mboka na bango ebonga biso totika makambo babilobaloba tolinga mboka na biso toya kotonga lelo Kinshasa ekomi ntina bapasa ozomona ke bato bazotonga na yo vanino na poto ozoreve bazobetela ko bamasolo ya lokuta ta ezoleka omote corona yawa ebomi bandeko na biso ebele na poto mindele babomi bandeko na biso ebele na poto mais soki corona eza soki ozali no na Kinshasa oyaki ta voyage okangamia okolia no bamatembele okolia babio awa sante eza kolongo no mais sikoyo ere yango tolingi toyeba nani yango azosupervise misala wana nyonso ya zando bon misala ya zando tu moto azosala yango ezali ngai nazali chargé technique et environnement ya marché central ngambo azosupervise ntango ekokoma toleka na bar ezala te ke basuperviseur bazalaki ebele ntango yango toyebaka déjà nani aza superviseur moto azosupervise bisala wana ezali ngai eza nango problème te ya makambo mbongo to banini non misala ndenge ezali wana basigne bacontrat misala ezali bon bientôt gouverneur ayema balakisa moto société bakosala misala wana mais bato déjà bayebi ke ezali ndeko abedashu na société na ye nde bakokumbela mosala yango abedashu mawa babilobaloba wa makambo balibane tokopea bango sous chasse ya makambo bakongolais te toko bopesi bana mboka bango mo basala mosala tour eza bana mboka mama balibane wana c'est fini wana yaki régime wana tumana kolia ni bazokosa bana balibane awa libane asu na chance te. Voilà, bino nyonso bozo comprendre grand porte César Ngadi ozolanda ozo comprendre que dossier azando to luka kitoye ba vraiment information sur yango to ekozwa moto yo abongisa mi pona kopesa biso information sur ya makambo azando bino moko boyoki ndeko gimisho ndenge nini afongoleli biso et to sepel ne loko moko alobi andimi ke ye moko ndaza ko superviser makambo azando parce que to ebi na procès ya 100 jours ya ndeko Vital Kamerhe comment ko bima ba superviseur rebelle. Il y a un projet à 100 jours ya mokonzi amboka kasi awa au moins na projet oyo ya Zando Bopeto ezali yemoko ndeko gimisho ndenge nde aza ko superviser yango merci na bato nyonso oyo bolandaki biso na mo a 30e moke oyo tomekaya kozwana ndeko gimisho to komi na suka to relaxa pe bana ya mboka misala ndenge nini ezosala mais liloba ya suka nini oyo ko koloba na bato nyonso balandi biso na club original bon liloba suka kaka na remercier Gapet César Ngadi ndenga tindi équipe na complet pour ba ko formation na pesika ba massa na ngai ya mikile Lizarazo Mavambo venanga Ricardo Lumbu Chuchulu Ambo Asongongo sans oublier Bino Matadi Poutine petit na ngai Ibo Bécha na Strasbourg bon na Djibril Mbayo bon ndena bo mbatu mingi bakomo mususu ebosani talaka Kinshasa bio na bio bakomo ebosani. Merci beaucoup ndeko Gimisho to komi vraiment na suka merci à grand porte César Ngadi merci à maman Emilie Nzema na Londres motema à tous pepele ya Mbetolo merci à
Chantal Monga, merci na Chantal Monga motema ya Donkis, donc yalinga babwaka ebongo. Chantal Monga motema ya Donkis, merci na Alain Katanga, Deka Innovatique Danika Songo depuis États-Unis. Merci à toi, merci na mon vieux Andrada depuis Suisse, et merci à Tantine Christelle Katanga, pourquoi pas Papa Jormet Tanta Mouteba mon pasteur, Eli Grace Mouchidi, prophète Eli Grace Mouchidi. Merci à honorable Léonard Kachama Bozake Belé à Kolanda émission Oyo, le peuple d'abord présenté par votre humble serviteur Gradi Mouya. Alors ingénieur Kelly Ndazaki Bongo na sima ya caméra et ngala bino tokutani na prochain numéro. Ingénieur Kelly balance les biso no ba image ndenge ni misala ezo salama a bana poto partout dans le monde batala ndenge ni misala ezo salama parce que bat balobaki mingi ke mboke ezota mwa malamu te zando bateki zando basali boye misala ezo salama te mais biso tokiti a total apena ndenge ni misala ezo salama moko ya ba marché oyo gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentini Ngobilambaka annoncaki biso la fois dernière tozalaki na marché central to lakisaki bino lolenge nini makambo ezo salama pe kuna. Alors ingénieur Kelly l'accent nous bana partout dans le monde ndenge ni misala ezo salama awa e ngana bino tokutani na prochain numéro. Au revoir, bye. Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bolingo nde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu bana bakufi nzala Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka boka mamboka malamu we bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bana na kelasi mpona avenir ya lobi Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka kaka na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka boka maboka malamu we bofungola matoi na bosenga ya peple na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bana kelasi mpona avenir ya lobi tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka se na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na yo Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bolingo nde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu bana bakufi nzala Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Nazali ko recommander bino donc vraiment batu nyoso tout oyo balandaka 5 minutes
Bo s'abonner à compte YouTube, il y a Adi Londolé parce qu'à partir, il y a le 1er juillet, Adi Londolé a accéléré ma solo. Donc, bo s'abonner à Adi Loba TV, bo s'abonner kuna parce que ma solo est kitoko et bandi kuna. Donc, Nazali, Kolak-Sabino, botel abino monko niveau ya ma solo, il y a spot publicitaire, il y a Adi Londolé, Bolanda, et puis Bokomonake, Bozala déjà, Yako Sepela. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé, l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé, omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Bisso Semosala. Donc, Bino Morobomoni, donc Adi Londolé, le célèbre journaliste, beau comme un dieu, na sengi na bino, bo s'abonner, kuna vraiment na Adi Loba TV. Donc, et ça là, et sengo trop parce que ma solo est tikalika na ba professionnel. Parce que Adi Londolé, moutou, mon quoi qu'on le batte que Azasogi Markenin, Adi Londolé, c'est un professionnel, il y a ma solo. Donc, vraiment, bo s'abonner na Adi Loba TV. Donc, to commis. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. ndeko grandi lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana biso lokola yeseni biso mabe biso mpe bato ya komatera yeseni te totelemi Bonaparte,